maman Nicole Yefa Moi Pesanza émission Kitoko Sokende wapi Charles Koto Dieudonné Imambe Alino Kombo Naela Potier Bato poto balubara to akatelet na kotula nga fera bonsana na mobala nga garçon plaisir tant wa uta vraiment Kinshasa oya na Suisse akuta ndako propre bambetu adresse ba vexas na ngwa ke tulanga Facebook goto ne ba benga yena na bosa ko ba mukolo Facebook asela biso réseau donc on a facile to retrouver mobile don lingi na pesa na ba nouvelle pa ya sera monto Mikael Mabila manamana masi kitoko benga na après on benga ma Janine Poi maman na rete na Belgique Poi pe côté ba conseil. Allô sœur moto sœur Mikael Mabilama boni Allemagne ya bien Mikolo belé hein bien na bengi o sœur na na ba nouvelle moko bien pour na leki na yo na ya yo za pi sœur na nga et puis mère na mo wa za pe na Belgique moi Janine Poi pa pe sa nga ba conseil bien suna ma zozo mais ba mosko yo na ibisa bango na noté mais bandina na yo na po yo a sœur à montope na zoki garçon mo betukutana na Facebook tolingana ki comme les garçons plaisir azape artiste na vision asala mo ba théâtre na ye mais tolingana na ye et vraiment na sepeli na ye abala peta na bina mwana te na sepeli na ngila bengisa ye un sœur na nga donc azape ma bien-être au sol na sentir ala na malamu. Oui, c'est nanga webini. Tout sur la vraiment na monika bien ça n'est pas sérieux, ça n'est vraiment que non esco et longi ko tezo laxateur, ça bien. Ya Mikael, volta nzambe ya mwana tire biso Facebook. Pourtant on kotika na Facebook boyo mona mto olingo sele nzamba linga bokuta na mtu wana. Te ya. Il va bien, sœur Wana, sœur Mami Fomba, bien. Te merci, sœur Nana conseil. Merci vraiment. Oui, il y a un moment où on a bengé le pot. Nous avons bengé avec sœur Henriette, FMI, monté ma papa Clément Mavinga. Le cas, on peut dans la résidence, on y va à Talona Kini, kuna. Na si faut avoir qui na inauguration, kuna na ozo été on a na bengo. Merci vraiment la conseil yaya. Zamba Pambola yo, merci. Na on rappelle ma solo be ya 4 car na bengo lisusu. Merci yaya. Tiens. Ah, c'est Mikael Pay. Abida Malubine peut bien. Bon, Nzambe kara mutape ça répondre na kutana kana garçon plaisir bon na Facebook c'est Nzambe kara mutala c'est volonté na ye. Mais ce pays sous na lobby sous na benga lisusu mon vieux Alain Diane de Martini na Suisse awa. Ah le sous petit na ngai Nicole c'est là nanu mbamba ute. Viens na rappel Alphonse Masako ba sous ndenge moko moi patience récupérer non Nicole. Même Mikael a pris conseil à bien bon. Non, tiens, quand on a bon, on a bien assez, Nadine, Nadia a montré à prier. Il a fait un peu Facebook comme Nicole. Comme Nicole, a joué bien ça en Suisse côté à ça. A joué bien ça en Suisse côté à ça. Mais ngani eza boye. Pour na comme en Suisse côté à ça vraiment na komati. Na komati.
na ngati mine tika na France tika na France côté ya zavu na kuma ndio na expliquer yino za boy na bisa plaisir tala la vie de souffrir mais travail ici na bien na kida France nous en facilité ni ya ubengi salio oyesi na za na bisa la cuisine na mama za masir bisa la cuisine na vraiment maman bien oleka pardon tika na yoke besoin le couteau boyko toke biso mibale toke biso maintenant na tika na ngati oh so yo po ke kinga pe no ke to vanja na passe nsengo to susika a boni boyko plaisir Vanessa eza makambo tukute na Facebook maman yo ko ta Facebook ko nga basi na lingi moi yo ko ta Facebook ko nga basi na mindela na bana mibali te kuna bana mibali te ngai nde yimta asipi na nga yango zo bien ça azobingisa na Suisse sina comme na Suisse na comme écoute sika aza na Suisse na comme ate na tika na France tika na France na suki na ka wana comme na te ça si ça ma si na tiko ne opo yo matinga tika pesi bonu zo mate to ke biso zo kosa ye na kosa na ngai na kosa pesi boso bolingwe matima kasi bolingwe za kote bolingwe za chérie ça si plaisir solo yo promettre na promettre ata même si tout na France ba lineti tout na France ba koyeba makambo so ko mi bolingwe so ka deli so makambo za bien so ka musicien Fortunat Sekinai bon c'est côté ça si kala plaisir na mo ko se samba G non c'est ba G point maman plaisir na mo ko se samba G nzambe na ngai ntango wana mokili omona makambo oyo pema nabenga na bato basalaka émission nabenga mama Irene Masiandoki oye masolo abetaka asunga na likambo oyo nzambe mokili ya makambo minene boye nzambe na lola benga na mama Irene mwana balo makambo asali ngai Allô maman Irene, bonsoir maman Irene. Bonsoir. Voilà maman Irene Masiandoki. Maman na nzamba zo lokumu na sepeli vraiment koyoka yoko zo yo moko na telefone. Maman Irene Masiandoki na bengyo na landaka yo mingi na YouTube naza fan ya émission na yo. Ngamo pe naza kutu abonné na yo. Maman na bengyo pamba te parce que kaka histoire nanga ekosunga bato ebele soko olobeli yango ngai nafanda na peso na mboka nafanda na Suisse nakutana na mobile mo na Facebook garçon moko boye kaka garçon plaisir donc tolingani na IPCP ke non na sepeli na ye naza besoin na meme pe na poto na bengisi na kamata mbongo mama na tinda ye pa IPCP nga aza na mutu moko boye awosama ma voyage akomema ye facile problème te mobali ayisenga aza na mwasi kuna na Afrique te na Congo te aza pe na mwana te mama mobali asala makambo abenga pe abi nazo tozwa vol nazo ya deja apesenga pe air okoma awa na aéroport na biso na Suisse yaya air na kei na aéroport boye na ke lozela mobali bana na bana yaki ezaki na 15 heures okoma ti pokwa mobali ayaka te na zongi na komi considération na kaisa ka rataki vol na ki obenga camarade nembo apesanga numéro bité azongi vraiment mataki pe bien ayo pesanga numéro mo boye ya France abi mère na fungola yo vérité donc moi mobalo banya ko sola na ye azali na mwasi na ye akosi na yo tout ce temps abane ko lwana maluku tatala numéro be benga ye ozwa ye au numéro à France maman na benga pe boye na loka pe numéro ya garçon plaisir vraiment ko charmant et pas ya maman et ya sœur na ye sœur Antoinette mère Anto maman na Ninette na fiston na bifi kuna na Paris kuna bi na za motema bien te vraiment ya ma Irene sunga biso basi ya poto ba misusu nazo mélanger te tozo kosa na ndenge belé ya na Facebook
akimi nazoyebisa yo akimika omonika lui nani oyo Fantomas akimaka soka sa tungisi lui de finesse omona limwe moi mobali ondenge asalinga akim azoyoka na kutu te sans suite moko na mina benga même ata vie na ye moko nani Charlie Baka na benga ata isusu grand frère ne isusu papa mapasa muti paina ala na Kinshasa jamais bazolo balaka bazala numéro neti bazokosa ngai na bengi souvient na ya kamika nzaka na Suisse bazokosa kaka donc na lembi non benga ye non benga ye yanga kutu hémorraïde kutu ezobima eboyina nzoto hémorraïde ekoma yango kopuswa mopepa ete na libanda likolo ya misala na sala même bakisa bokoko kutu hémorraïde nanga kutu erefuse bakisa bokoko mais moi mobali oyo nzambe alibisa ye. Merci beaucoup mama Irene, nzambe apambola na ton pesinga merci beaucoup yaya, nzambe apambola, merci. Merci. Moi mobali oyo garçon plaisir soki na zwi na poto awa mukanda kutuko akotikala kozwa Bote mingi balandi émission tozo kende wapi ba obo mesani kolanda série Double Face. Après tournage on a ngai ko bakisa maloba mo mukende kaka na sala ka d'habitude pona ko lakisa ba réalité belé oyo tozo komona na kati ya mokili oyo et tant on a sali tournage oyo toza on a toujours pona ko conseiller d'une manière et d'une autre. Ndenge maman na biso Irene Masiando qui peut apesa ka biso pe ba conseil ba histoire moko eza vrai oyo pe eza ka wana pona ko édifier biso. Vraiment la kati ya histoire oyo tozomona ndeko na biso mwasi oyo akemba una vitesse et puis apesi confiance mba una moto ayebi vraiment bien takuta neka sur Facebook bandeko na nga ya basi surtout ba oyo boza na poto ba oyo batanga akoma nzambe boye ba kenzamba lobi que l'homme quittera s'attachera sa femme bolingo mwasi vraiment eza mwa pasi po abanda mobile mais sur le mobile alingi yo okozala vraiment na assurance nango makasi et kozala beaucoup plus soki ata eza ya intérêt mais yo mwasi ozala sire na yo mais au lieu que yo mwasi obanda kolinga mobali oza ko forcer sika oyo il fallait que mobali ye mutu asala pa naza ko juger te batu oyo bandeko na biso babengisa mibali na bango na poto toza ko juger te mais tozomona ba réalité mingi lelo passe belé bazo kosama bazo memama na sentiment bazo luka pete ko sala ba enquête to ko luka quand même ko filer via moto oyo zolinga ko sala ba dépenses trop pona obengise na poto yo oyo mutu sala kana poto obombi ba moba souvent même sumbongo ya bana to a divorcer na mobali na poto mbonga bana to makelemba akutana mobali ya misu na Facebook to na Afrique angika ka bengisa ye mende ko na mwasi eloko nyoso faut ko boma rappeler sentiment il faut qu'on sala toujours ba enquête sur la personne oyeba mieux au lieu que non lobi olelande to moni maman la biso Nicole abenga ki maman Irene Masiando ki pona kolela. Merci mingi bandeko pour participer, merci beaucoup na maman la biso Irene Masiando qui en Allemagne, merci beaucoup na participation dans la carte série Oyo Double Face et puis merci beaucoup na maman la biso Michael Mabilama na Allemagne, merci beaucoup na participation na yo et merci beaucoup lisu na papa la biso Camille Kanzaka monté ma maman Moisanza na ba image au pesi biso nzamba pambola yo tokutani prochainement na histoire mosusu. Bye. Maman Nicole Yefa moi pesanza émission kitoko sokende wapi Charles Koto Dieudonné Imambe Alino Bobo Naila Potier Claudine Kinwa Bobo